Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Boyebi et Zorabino, plus ou moins 5 minutes pour permettre Moutinho surtout ezala nagisasa ezala awa atala yango vraiment mbala moko sans hésitation Boyebi 5 minutes ezala rami balé moko ezali nazalaka na katikati na beti na gauche na beti na droite musu ezala ya coup de gueule neti ya lelo ezali ya coup de gueule pour na makamba mboka Boyebi ke bolanda ki bémission que vraiment na komi combattante mais na zongi na kati ya combat parce que combat ndenge ezalaki awa na France ngai nazali mutu presque ya liboso oto banda combat awa donc lelo na ko s'attarder te nazali kolobela pona le 31 décembre. Le 31 décembre, les Congolais, le 31 décembre 2016, Kabila a prolongé, accueilli Ti Siko Azali, Papa Tshisekedi Ndenga Azali Akutu, a kufa pona souci mboka. Azali mukolo me ango kufa le wanate, a kufa pona souci mboka, musala mboka Azali ke belé a kufa tilelo, dotozolo baboeke, koronaye et zongate. Donc pour imaginer qu'à esprit mabe, il y a président Kabila. Tilelo, koronaye et zongate. Donc, le 31 décembre. Le 31 décembre, président Kabila, le 31 décembre, ceux qui ont l'équissi en 2017, au l'équissi, le 31 décembre 2017, en 2018, au Koufa. Au Koufa, au Koufa na pouvoir. Au komi ko sangisa batu au bet sarbatu amitu au zomo na Congolais komi zoba na yo komi mbendre na yo mais Congolais suko il faut atelemela makambo ya wana ngana zo senga pena batu lelo ezali 5 minutes ya coup de gueule ezali nazo loba yango parce que vraiment trop c'est trop président Kabila ata batu musuku na ko bengo de président Kabila te Kabila donc yo parce que ça sous président na c'est si là donc Kabila yo ozoro mona ba Congolais ba komba zoba na yo ba komba mbendre na yo donc yo outi soki wapi ozoko kumbela biso ba kinois donc siko yangwana siko to telmelio soki le 31 décembre au lekisi yango na 2018 au kufa yo za mutu mo ba ko beto ta ba bal na dikosi na wana au kufi parce que olingi karbo olingi Congolais te olingi Congolais aux esprits mabe et là ici penza que aux esprits mabe parce que ceux qui Congolais penza ongo soanez ba Congolais au rata kokota histoire yo za jeune ongo ya bolobi penza que le 31 décembre 2016 na tiki na ngai bino bozo pouvoir au monde ndenge batu bango banda ko wele la pouvoir balongwe ko bossa na pas lelo to koma okanisa mobutu yo bango bossa parce que Congolais azali rancunier te mais okomi ko sala makambu nanko okomi ko sala makambu nanko okomo mona ba Congolais ba kinwa neti biso ba zoba neti yo mona ba zoba zela tikalaka awana donc ngana ko bengo sous présenter oza Kabila yo tikalaka awana lekisa le 31 décembre na 2018 yo soko sisi yango lobanga na zawana te donc vraiment ba Congolais bo telema donc conscience à Congolais nyoso esala ceux qui Congolais nyoso tout conscience ne sali okomona ke tokende ti na suka président Kabila il faut akima a Mobutu aloba kutu santa to motombela kufa ekutu mon poza yi malade yo okufa na maladie te donc yo to bare yo ozwa penza donc okufa neti yo lingo kufa okufa donc yango na bobi ke 5 minutes lelo ezali ya coup de gueule omoni ke na bato lem su bando linga Kabila na ibandeli bato tout ba komi contre parce que ba moni penza ke a komi ko exagérer a komi ko sala makam nanko donc nga kutu muta benga ngate o pourquoi ces ngate komi bona ebisi bino eza conscience muta muta sala donc tanga na bando leksa bato PPRD pa na leksa bato tout na lingi su makambo na te donc eza teke ona za katikati na komi penza combattant actif muta benga nga kutu na ebi makam na sala donc et puis neta tala zoba neti ya ilunga wana tala zoba ilunga zalaki awazo critiquer Kabila akomi kuna bapese kama poste mukia za incompétent lelo akomi kokote la Kabila ilunga yo za zoba ilunga yo za zobo za incompétent na sineke za incompétent kala te ba olongo lao ilunga yo kutu so na kanisi makambo dona kipena makambo Kabila ilunga je répète aza incompétent mais Kabila passé na côté na histoire à côté de l'histoire où yango marqué na peuple congolais na Afrique na monde entier a passé yango a komi ko insister donc Kabila na répété du sous au leki le 31 décembre na 2018 Kabila okufa ba obare yo parce que mona ke Congolais za zobate donc boyebi ke ton emataki parce que makambo mboka eza jeté na pesimbote na bokechwa yambo na pesimbote na commandant eso na pesimbote na c'est les unes le mec d'ici na ba combattant surtout ya mukindeka na lobaka na 5 minutes nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires sur votre site cleboaoriginal.com. Derrière la caméra c'est le meilleur de Paris beauté image. Donc d'ici là portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas
Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. Et puis Kabila Rokende. Moi, soit 2018, à Kokufa, Ndeng na Epsibino, à Kokufa, pour vivre. Original. Votre nouvelle émission sur www Clébois Original Babi Wanande Makambu quoi. Une journée avec un combattant. Balobi ko des émissions uniquement pour les combattants. Donc bino ba combattant balobi bozo bunde na mboka bungo ko ba mikondi boko ba nani ba député ba rambebele boko na mboka na méthode découvrir bino pe vie na bino. Donc une journée avec un combattant bientôt dans mois de décembre. Donc to salango to kende journée mobile na vana combattant na kena tongo na ndaku na ye. Donc journée mobile na passé na a que zo bana na classe. Alors là c'est qui papa tokie sopé ya ba maman trop kende partout dans tozana bino. Une journée avec un combattant na boy vraiment qui est zalakeo to kuta na McDo après so tokie soki na KFC mususu après tokie na Château Rouge na Barbès bota musata musango tokie na matongete. Journée à combattant ezana kati ndaku journée mobimba tozo lande na makambo zo sala le matin tina pourquoi tout le monde tout ba combattant ba responsable oyo ba diriger mboka to boy ba combattant ya ba mbilinga une journée avec un combattant balobi très bientôt donc to bandango déjà na kata police naza déjà na liste ba invité nanga donc bozala vraiment bino so ba combattant na boy boki na téléphone en tout cas boyamba parce que toza na bino ko mayele babi bongo bongisa mboka to yeba pe ba vina bino comme que oh beaucoup ko critiquer bato o azara na nda coûter à sombi nda kuna lemba à sombi na nini tout ça to ngi to yeba pe ba vie privée na bino ya ba combattant oyo bozana kati ya diaspora donc une journée avec combattant très bientôt.